Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. OTP, merci à nous, la télévision, la vidéo pour la colonne d'info, la journal, il y a peuple pour le peuple. Bon début de semaine, on va voter la vidéo, la journal pour le salon que chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Komakibongo, Namboka, Turquie, pour participer à la 3e forum diplomatique, il y a Antalya, Kuna, na Turc. Héritier Mapiné, mais après, c'est pas de détails. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a komaki mokolo ya vendredi 1er mars na Antalya, kuna na Turquie et Paiwapi, a ko participer na 3e édition ya forum diplomatique oyo na misala yango akokutana na président turc Recep Tayyip Erdogan oyo akwaccordé pe lisusu ba audience ya ndenge na ndenge. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akei kuna na sommet oyo epai wapi masolo ya kitoko ekobetama na forum diplomatique oyo. Chef de l'État akokutana pe na bato ya ndenge na ndenge bosimba ke numéro 1 turc Recep Tayyip Erdogan elongo na chef de l'État ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et si bakutana ki déjà depuis premier mandat ya chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paiwapi République démocratique du Congo elongo na Turquie balobela ki makambo ya coopération sur le plan ya sécurité, sur le plan ya économique, sur le plan ya infrastructure pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kolakisa ke bondeko ezali ya kotelema entre République démocratique du Congo et longo na Turquie na bokomi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na Antalya na Turquie et Paiwapi 3e édition ya forum diplomatique ezali kosalema ayambamaki na ba officiel ya ndenge na ndenge na bokiti na ye na aéroport ya Antalya kuna na mboka Turquie. Apport professionnel de médias dans la mise en œuvre de processus de réparation des victimes de violences sexuelles liées à accompli un crime contre la paix, la sécurité, la humanité. Des alaki thèmes aux alaki exploité le samedi 3 mars 2024 entre Fonarev na Pandisango et la République démocratique du Congo. Stéphane Skandi a fait ce détail. Mot d'ouverture epesamaki na madame Emmanuela Zadi, DGA ya Fonaref, atalisaki mission pe objectif ya Fonaref o evandi mongo na 5 points ya loi numéro 22/065. Ezalaki tour ya ba panéliste o balekanaki moko sima na moninga pona kotalisa na bapandisango ndenge nini esengeli ba accompagner Fonarev na ba mission pe objectif na bango vis-à-vis ya ba victime. Christian Bosembe, président ya CESAC, alobelaki éthique ayebisaki na ba journaliste ba éviter ba scandale na traitement et ba information na bango, ba éviter pe ba information superficielle, ba pesa information na fond, ba kendete au délai ba loi, ba protéger ba victime wana izalaki maloba ya président ya CESAC Christian Bosembe. Na tournaye Jean-Claude Lumisa, président ya plus de 350 radios communautaires awa na République démocratique du Congo, ye atalisaki na bapandisango ki presse bazali na makoki ya ko dénoncer silence oyo victime akokoka koloba te tope kobimisa ezali possible na nzela ya ba média batia ba prédateur mal à l'aise. Madame Clarisse Mousseme ye alobeleki na bapandisango baye bakako vérifier ba source information na bango
pamba te bajournaliste bazali na rôle ya koinforme, koforme, koéduke pe kosensibilize. Quatrième panéliste ezalaki professeur François Elika atalisaki bureau ya Fonarev pe bajournaliste que Fonarev eye vraiment kotalisa ke na République démocratique du Congo génocide ezali kosalema. Alors, communication ya bajournaliste esengeli ekome la communauté internationale. Bajournaliste nde bakopesa crédibilité na Fonarev. Honorable Eric Chikuya, ye ayeki kovandisa intervention na ye na 2 mots. Attention pe compassion pour na ba victime. To définir ba mécanisme nini oyo ki ko permettre ba pandisango ba accompagner Fonarev na accomplissement ya ba mission nango oyo mokonzi ya mboka na mibeko oyo tochaki azalaki inspiré pour que tokoka kozwa mibeko wana pe to respecter yango pour que bandeko na biso baza na ba problème bakoka ozala na ba solution na makamu na bango. Talatina Fonarev balobi na ba victime plus jamais seul. Ba victime nyonso oyo bazali kokuta na ba crime awa na République démocratique du Congo depuis 1993 pa kozala na droit ya vérité, justice, réparation pe garantie ya non répétition. Ba kozala na droit ya ko participer na dialogue institutionnel pe communautaire, droit ya kozonga na ba lieu d'origine na bango pe bongo na bongo. Bosimba ke Fonarev ezali initiative ya distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi na appui ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko soulager ba victime ya République démocratique du Congo. Après réélection naye loko la députée provinciale ya commune ya Kisenso honorable Kajos Kasindi Mafolo Joseph ye akendaki kopesa nzambe merci na église ya communauté des églises de Dieu vie nouvelle aux amis pesa na commune ya Kisenso. Reportage. Nasima ya réélection na ye, lokola député provincial na commune ya Kisenso, Kajos Kasinzi Mafolo Joseph, oyo mesana kobenga Biki Rouge ya commune ya Kisenso, lokola mwana nzambe, véritable chrétien, akokaki kotika occasion et le kabongote, ayaki awa na communauté des églises dédiées vie nouvelle, oyo ezwami na commune ya Kisenso, pona kopesa nzambe merci na culte d'action de grâce ya mobange oyo ezalaki organisé kaka ndenge bino moko bozali komona na bokoti na ye Joseph Kasinzi Mafolo akotaki wana Biki Rouge ayambamaki kitoko na ba fidèle nyonso ya église vie nouvelle oyo batondisamaki nesengo na bokambemi ya pasteur na bango Noël Nganga na mbala moko lokola ezalaki culte d'action de grâce. Pasteur Patrice Ngoïmou Soko yende agrémentaki journée oyo na loyembo mabina ezalaki vraiment au rendez-vous kaka pona kokumisa nzambe yemokope honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph botala ndenge akataki loketo nyonso kaka pona kokumisa nzambe na oyo asali po azala réélu député provincial ya commune ya Kisenso pamba te ezali eloko ya lisekite. Ezalaki kaka frère Patrice Ngoïmou Sokote na ngambo mosusu tozalaki pe na sœur Enis Manyanga yepe ayaki epai wapi amemaki bana nzambe na adoration na ndenge ya kosakana te nyonso kaka na cadre ya kokumisa nzambe na ndenge apamboli mwana na ye honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph na ndenge ba voté député provincial pour la 2e fois. Yemokope honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph na micro ya Info Lingala azanga kite kotalisa importance ya iloko oyo esalemi. Toye kokumisa nzambe wana na oya sali kwa c'est-à-dire acte de reconnaissance pour kotalisa ete oyo tozali ezali na makasi na biso te zalo kena makasi na biso ya wana lingaki lelo tokumisa ye na batemu mpe na louange ndenge niraki kweyaka na batemu na louange biso mpe tokumisa ye tosanzola ye ezali acte de reconnaissance epai ya nzambe wana. Moto na nzambe ayebanaka mwana nzambe ayebanaka kozonga epai ya nzambe pona kopesa ye lokumu epesameli moto nyonso te honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph ozali vraiment mwana ya nzambe oyo sali esepelisi nzambe akotika yo te koba seboyi.
le 18 octobre 2023 à Kinshasa eza bongo ne mwanda semi akufaki bongo na âge ya 77 ans nde nzoto na yebimaki bongo na morgue ya cinquantenaire mokolo samedi 2 mars po wapi ba personnalité ya ndenge na ndenge to po bata ndenge na ndenge bayaki ko rendre ye hommage ya suka a point wana bakende kokunda ye na village natal na ye kuna na Luozi na province ya Congo central na masomo tibo baki celui de base et mon nous vivons il y a PPRD bango organisé qui échange de week-end de l'équipe kuna na Mbudi parc de Pene ya fleuve au Congo na bokambe mibongo ya coordonnateur na bango mwana mboka Ndombe Koso Fabrice Lundombi azaki na compte Fungana. Coordination nationale, il y a la cellule de base. Aimons-nous vivants. Il y a parti du peuple pour la réconciliation et la démocratie. Péperdé dans mon coussé. Oyo Ezali dirigé et Paya. Coordonnateur national, l'infatigable, soldat d'Iraïs, Nkosondombe. Organisa qui m'a bangé une activité week-end et l'équipe samedi 2 mars 2024. Ezala qui bongo échange de V pour un renforcement et un lien. Paye fraternité entre les membres et bango. Bosimba Kenyonso et les cas qui vraiment qui toko. Ezala ki bongo n'espace Jericho, Nzela ya Mai, Babengi Fleuve Congo, Bosimba ke d'entrée de G, Maloba et Pesamaki, et pas ya moko ba membre, aloba ki historique ya Aimons-nous vivants, Dengenini Babanda, Biloko Nini Basala, pe ba komi wapi lelo, Yemokope le coordonnateur, l'infatigable, soldat d'Iraïs, Ndombe Nkoso, azwa ki maloba, pour na kopé sa orientation pe ba grande ligne par rapport ya ndengenini kotambusa et loko na bango eye bana kote le mapé et kendeliboso ngala e yaki na sima échange de vœux proprement dû et pa wapi ba salaki ba tirage au sort ba cadeau et pesamaki maputa pe loko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kotalisa bolingo bomoko pe boyokani entre ba membres ya structure et nous vivant ya PPRD oyo coordonnateur national l'infatigable Ndombe Nkoso azali kokamba samedi le 2 mars on a ensemble de membres ya bureau to ibako ça la échange de vœux et pas seulement échange de vœux to réfléchir on a servi à structure na biso et on a profité et a voyé sa président à partir le camarade Joseph Kabila Kabange a compté beaucoup plus la structure au monde vivant parce que depuis création d'un autre atteindre 7 ans sans soutien mais on continue à contribuer par nos propres moyens pour regarder l'image à partir. Donc profiter pour lancer un message dans ma différentes coordinations provinciales, des grandes lignes au état du fonctionnement sur le plan politique et puis sur le plan social. Sur le plan social, on a beaucoup plus prise en charge. Et je crois que dans le nouveau Congo central, on a bilanga la biso ba hectare pour permettre que Aimons-nous vivants et survivre. Nyonso pona kolié utile à l'agréable, kolia komela ezala ki vraiment au rendez-vous. Tango mo pepe ya fleuve Congo ezali ko beta bango na nzoto, bazali kolia maboke pe biloko ya ndenge na ndenge, bazali ko tombola mwa kopo oyo etalifike structure Aimons-nous vivants ezali ya kotelema. Félicitations les soldats d'Iraïs, l'infatigable Ndombe Nkoso na ndenge ozali ko continuer ko telemisa structure oyo Aimons-nous vivants ya PPRD. Aimons-nous vivants, vivants, vivants. Je suis Joseph Kabila. J'adhère au PPRD. J'adhère au PPRD. Je suis Joseph Kabila. Mingi Mingi. L'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, Bakosala Bongo, lancement, il y a mois de la femme entrepreneur, et Bengi Bongo, moi Signos, on a comme cinéma, Bengi moi Day, du vendredi 8 mars au dimanche 31 mars 2024. Dembendo Longwanza, reporter. Sous les hauts patronage, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anadek, Bazali Kosala, lancement, il y a moi de la femme entrepreneur, Oyo Babengi Mwasi Day, Kobanda vendredi 8 mars, Kino dimanche 31 mars 2024, et Koyinda Mabe, et Kozala Pera contre Yaba femme passionnée du numérique dans Mitop BBDJ, Bakonkou, ya push avec AIM, Bakosala Pé, lancement, il y a plateforme numérique, il y a Anadek, moi de la femme, et Koyinda Nandenge ya Kosakanate, Anadek, Ezali Nini, Anadek, Ezali Bongo, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Boyoka bien, ba enregistrement, ici et bandi, Yango Ezali Kosalema, na maison de l'entrepreneuriat et de l'environnement, na première illimité, Yambala Oyo, Nde Mwaside,
Dei, Mwasi Dei, Anadek likambo ya entrepreneuria ya ba maman. Anadek likambo nde ya ba maman. Anadek likambo ba maman. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté ma vue de meilleur dans ma clientèle. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika to bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Tobeta bongo masolo ya ba fait de système wa kelengo mobali moko ba kata ki le boko weekend de kikuna na commune na Makala précisément na avenue Masimanimba population aza konuka ma ndenge police la police za ko occuper bango héritier mapine migon tingi reportage. Loboko oyo bozali komona population atomboli ezali loboko ya ntabate ya ngombe pete kasi ezali ya moto awa tozana komini ya Makala mingi penza na avenue babengi Masimanimba loboko oyo ezali ya moto ndeko mobali moko akutanaki na malchance ya bakuluna babeti les chiettes pe loboko ekatani. Population ayoki pasi makasi nde batomboli loboko yango bazali kolakisa na ba autorité bomo na degré ya souffrance oyo population ya commune ya Makala bazana yango phénomène kuluna ekotiti na mikuwa population azali kobika te bayebite soki balela wapi. Na mbala moko bazwaki ndeko mobali yango bakumbaki ye na hôpital Mbobila Dawa na commune ya Ngaba epai wapi bato ya ndenge na ndenge balandaki ye pona kotalisa mawa na bango pe kobeta mbela epai ya ba autorité batia ba policier oyo bakozala efficace pona kosécuriser population. Situation ezoleka na commune ya Makala bazozanga même kombo kopesa ngo tracasserie policière, insécurité, ya bakuluna na éviter banani te ba aussi ça. Biso do éviter ba policier mutu bakalima situation wana. Ba konzi botano likambo bo renforcer na sécurité na Makala. Bo renforcer ba policier baza digne ya osela biso sécurité. Bo vraiment ya za kuluna te. Tobanzi ke ba autorité bayoki ezali kaka commune ya Makala te phénomène oyo ezwi na yango esika na ba commune ebele na ville ya Kinshasa botala ndeko mobali oyo azali papa ya bana motoba atiki bana na ye azali kotambola pona koluka na mbala moko loboko na ye ekata na boye ekomisi handicap akosala lisusu mosala ndenge nini a ba autorité bo sécuriser population pambate bisika na bisika bazali à la merci ya bakuluna. Commune Makala, commune Makala. Quartier Badara kula la commune ya Ntele bazana problème makasi na kambo etali courant na mai. Reportage héritier mapine peyanik Mutsitek. Quartier Badara na commune Nsele likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a on a 18h ozali obligé ya kokima mbango
kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa toana quartier Badara 2 commune ya Nsele tofandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te tozotungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana tosouffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te eza eloko deja ume bantu badara oyo bantu banjango na tomona courant te tomona mai te yango tozana bosenga nango nde na moma oyo na mbula wa 2024 bakotela biso courant bakotela biso mai po sopesa nécessairement ya somba ta biloko courant eza te po tozoba yeni courant eza te ozomona tozana susa courant na mai bakotela biso. Oye Kabola quartier Mapela na quartier 1 kuna na commune ya Masina eza kobeba makasi rapport bande ko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki to benga yango vraiment pont yango ezali kosunga bande ko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 Mapela c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona evindaka na ndenge ya kosakana te yo kotraverse wapi soki mai ya ntsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière Ntsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traversé rivière Ntsanga pe ezali ko kabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza ko beba transition etondi ndenge ezongo leka do sengi na ba député biso bimi abong c'est pour vraiment moi eza te poto eleki makasi. Abong c'est pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ande to ke na boutique na batela biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako ebukana partout donc batu bazate donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo kobanda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya ko kire biso mai oyo bafongola biso mai oyo pota malonga pona bana na bino eza protiva pe pour nkolo ko komela yango epesaka santé ya kitoko. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la prochaine. Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les protéines et pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine, bote la bodole Bino, maman quand ça bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, bah si kulia ya bango Protivap, bah bandi badansi na bango ya babebe pro. Tala. Ba yango, tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona babebe pro. Ngola testapata kitoko pe ya qualité place sur ya kosoma ngo 7e rue Limete Petit Boulevard Papa Griffe azana pona bino. Papa sinangai euta ko apio.
olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis oyebi bate ezalaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na mise oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais ozala même na baministre na o ministre ya culture azali ministre ya industrie azali ministre ya PMI azali PMR mais pourquoi te koko kotyanga maboko ngapena diminuer taux ya chômage kulu nezomata par contre ozala na papa grise po akodiminuer taux wana ya kuluna pour encadrer jeunesse pour transformer bango soki moto ayebi kosala sapato est ce que azali so na besoin asala kuluna je ne pense pas automatiquement akoluka azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi naza aide te pourquoi nasolaka mpe na vie na nga Gentili Ngobila oyo adjoint na ye ezali chez Koko Mulumba fils gouverneur Gentili Ngobila namonaka même bonne foi alobaka nga moko amemanga ti epa chef de l'état napesa ye mokoto bo nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que mosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga na sali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place baartiste wana mpe mosusu omonaka basaka babiloko bakekele okomona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état alobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa okaka yango papa Grace Mawa ngoba biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala kosala fete odia bato nyonso na fete nataka tesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola eliki yaka na odimini yango koma lokola emoro ekoka yo oza na oyo lokola emoro olingi koma boliki lokola eliki yaka na osala ngo nasalaka réparation nasalaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaka ebate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi bachaussure basandale bamapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela la journal un peu pour la peuple comme na suka soki bosepelaki na journal busa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona Muyala Midjo Mabasi héritier Mapine mais à supervisaki journal oyo coordination sima maki pa Stéphane Skande montage zaki bongo ya Christian Kangebeni pe Fabrice Lundombi ngana notre professionnel rendez-vous mko zali ko au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission mi pesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika to bisabino que Fly CAA, amamika koko di koko na accent ko, na ponctualité, pe régularité, na CAA, ezalaka te o bayebisi yo vol, ekozana ba 9h, yo pe oyena bakifunda na nyonso, okoma boye o, elongwe 9h, ekomi 14h, embadi, oya kobeta beta miso, loko la kapopwe na aéroport, awa soki balobi 9h, etikali 9h, koya na yo kutu retard te po, okolelebele pamba, ponctualité nde
d'affaires na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol et ratakate na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu the king